Bien qu'on ne fait pas la fête quand ça brûle chez le voisin, mais croyez-moi que chez les voisins, ça brûle. Retournez revoir et réécouter mon analyse sur le passage de Papa Elombe sur le média. Répartez encore un peu plus loin, voir mon analyse sur le poste de Ursule Péchanga, l'actrice. Et puis revenez-moi avec tous ces éléments-là. Mettez-vous parce que j'ai à vous dire. Parce que j'ai à parler j'ai à analyser par rapport aux faits. Le groupe Simba a un sérieux problème. Il y a quelque chose qui se passe dedans, qui n'est pas encore sorti, mais c'est déjà en train de se faire savoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai besoin de vos bongos, j'ai besoin de vos cerveaux. Ici, on va analyser ensemble ce que moi je vois déjà. Alors, il faut avoir la capacité de se projeter sur l'avenir. Nzambe asunga biso. Mwana ya motato melise libele na tongo tanga la mukaka. Alukara wapi baboti na ye. Un autre adage dit, esika wa maramutu. Mutama wazanga kate. Mususu lobi boye. Moto albomaka nyama. To aliaka nyama bosa na kelongi na ye. Me nyama bosa na nzoka bosa na wa azuki siyete. Yaya. Sala. Sambile. Sambile no. Sambile no. C'est vraiment comme ça. C'est comme ça que ça y est. Nous les caviars, ça marche comme ça. Ramenez-moi vos cerveaux avec toutes ces analyses qu'on a eu à faire pendant le poste de Ursule Péchanga, après Papa Elombe est passé et tout. Qu'est-ce qui s'est dit? Nayebi sarabino ke makambo ebele ezali tout autour ya makambo elekaka tango bafingaka Ursule Péchanga, tango bafingaka Sila. Ursule Péchanga mutatinda Gomez. Point barre, il n'y a plus aujourd'hui à se justifier ou à dire ou à raconter. D'ailleurs, on le disait déjà depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que le preuve était tellement visible que Ezalaki Bongo. Parce que Gomez n'avait jamais eu le courage de parler à Mam Sila autant. Ça, c'est de 1. De 2. Je crois aujourd'hui que beaucoup sont en train de regretter. Beaucoup, quand je dis beaucoup, alors beaucoup. Beaucoup des acteurs de Simba sont en train de regretter du fait que entraîna bangona likambu moko ya ki ennemi oyo bango bayebi mutuna makolote bakota kaka bayebi te eza nini pona nini na ndenge nini. Suivez-moi très bien. Donc, tellement que je suis chez Simba, je suis dans le groupe et qu'il y a quelque chose qui se passe dans le groupe, automatiquement chef Tomut ou influencer chef directement bakozongela biso po bayebisa biso c'est son mot d'ordre. Ne partez pas chez Sila. Ne faites pas ça avec Sila, ne faites pas ceci. Même si tu n'es pas d'accord, ndenge yo pozo luka mo bimisa mutu na yo, okofanda kolanda ba yebisa o menasa mute mo yebi sekele. Boyebi lisusu bozonga lisusu sima makasi na zongi sabino lisusu boyebi lisusu période oyo ya makamba Gomez. Boyokaka milelo ya Gomez. Boyokaka yango ebimaka eutaka wapi eutaka na groupe. Milelo ya Gomez et Gomez pleura. Ekeseni ma chantier ngai bala banze bopela bien te. Ebima na kati ya groupe parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord depuis. Mais comme Baza dirigeait na kati ya Simba, ils n'ont pas le droit de faire de ceci, cela. Yaloulé, même a été suspendu. Et là, rapport à Moukolo, à Mbiaka, donc au Kumbela, il y a une bokanicité. Et les loba disciplinaires, ils ont décor, ils ont l'équipe, ils ont makasi. Bah, ils ont yaloulé pendate. Aujourd'hui, le passage de Bombolé, Déborah que je salue. Pour nga na kuta na ba circonstances ya ba oyote. Nga la yeba na ba circonstances oyote. La belle Kabeya, je te salue. Donc, yemoka comprendre po ani na bwaki la belle Kabeya. Po yebi yem takuta ni sanga na Deborah Bombole. Na yebi na nga weleka na kati kunate. On n'avait jamais parlé de ces histoires parce que hier na kati ya groupe Simba abanda ko banga ko sala ba commentaire. Nga na yebi sa epebo na bi maman na yebi ko ane bele na kati na yo.
Mais un jour, ça va exploser. Moi, si autant aleki na TV, na moni place oyo, a fingi, famille Libota te. Je n'ai pas vu. Ni citer leur nom na ndenge ya bien te. Apesi ka ba vie na ye par rapport à ceci et cela, na makamunenge lekana. Mais pourquoi cela a lésé autant du côté famille Libota? Nde analyse nanga pene kozala pena mingi basé pena na Kointa Rwana. Veut dire mingi pena na Kointa Rwana nde pena na ye pena ko réfléchir le premier jour ya mois de juillet. Mois de juillet za mois nanga naissance. Bobo nga madana bakado. Aye boka barape ko pardon. Bo sala na boyete. Donc je suis là. À cause de la parole de Dieu, je suis debout, je suis là. Pian, et rien ne peut changer cela. À cause de Jésus, je suis là. Je resterai. Banga moto auti ma bolongo na se. Banga moto ayara refunda makamopa ankolo. Donc on va analyser avec l'Esprit Saint. Saint-Esprit, n'a pas vu qu'on a pas 2 minutes à prière. 1 minute de silence. Oh Père, dirige mes paroles. Saint Jésus, que je ne m'égare pas. Que je dise les choses comme il se doit et au milieu que je sois. Que je dise les choses vraies. Telles que ça est. Cher Saint-Esprit de feu. Ça là même que na katia musala na ngana yeba ko se garete na sumukate. Maintenant le baba vérité parce que le vérité on le dit. La vérité faite pour être dite. Elle a été faite pour être dite. Non pas pour être cachée. Et ça le quoi lumière et bon maman la c'était. Merci Jésus de copier tikangal onction na yo. Allez, na fouli vidéo kende. Bouka. C'est comme ça. Tant on a tali passage, tozongi siko na sujet. Passage à Déborah Bombole. Nabi, cette fille a encore beaucoup à dire, mais elle ne s'est pas encore ouverte. Nano fongwa mite yaya. Mais na sentir qu'il y a des gens qui ont tremblé sérieusement. Ba tout pena ba bouger donc o senti pena veut dire ba na mboka penda bazui ndindi bazui nungu ba yebi eloko nini bazo banga. Po aza mwana Simba. Azala na groupe, aza na groupe. Groupe WhatsApp pe azali. Makamune ndenge se déroula ayebi pe. Ça c'est sûr. Mais po na nini ngambu ya baba kuku ba tepi te. Pourquoi eza famille Libota mutezo ningana? Eza po na nini? Je vous dis une chose. Boyeba que bana oyo ba yasima oyo ba Déborah Bombole banani bana o baza victime lelo groupe Simba tambola asu bien te biso de stoyebi groupe Simba etira sans impact mutaro boyango ate groupe Simba oyo ezalaka groupe oyo banani si la bisalo yoko mwana liboso afongola motema yamba baleki ebele ayamba bale yandaya ayamba ba asala ngolongo problème te ayamba yosil pechanga ba master asala ngo problème te ayamba Bellevue asala ngo problème te ayamba ba mama Milo asala ngo problème te ayamba mama Moseka Seigneur Jésus Père Marmeti ndangala banda ko recommanda yobo yango si là en tant que maman yaya ya liboso bato nyonso botalaka lelo oyo balingaka ba dénigrer sila ba commissaire automatiquement ennemi na bango sans cause. Je sais pas si c'est un mot d'ordre qui a été donné na kati ya Simba. Sila yamba bino ba yaya na ba leki na ba mama kulutu na ba tata mwasi na ba mama leki na ba master. Sila bisalo yamba ka bino po bokuta na kati ya Simba. Soki azalaka yaya mabe mbele pele mususu bo évoluer te po tangu wana pena père banda yoka ye tangu wana pena père banda yo ça ngasa na bino rivalité olinga ko Simba te parce que yele azalaka sila yo alaka eloko te batu nyoso na tangi sans exception aucune oyo nyonso ayana Simba maman Moseka maman Milo Yosil Pechanga Bellevue et que sais-je. Bon, c'est là, bah, comment bah, mis sous na commentaire. Binonio, c'est boyebi que beaucoup taka si la bisalou n'en place.
Yema, remanda yaba. Seigneur, Seigneur, donne-moi l'onction de parler, que j'avance encore. Dites-moi avancer, Mireille. Boyo kasi ko place nazo panzante, ke nazo expliquer ma kambongo ndenge nini ezalaka. Oh mon produit, je reviens maman. Na ye. Il faut vraiment vous mettre à l'écart parce qu'avec la colère sainte que j'ai amenée cette fois-là dans cette affaire, ça va changer la donne. Je vous jure que je change des donnes. Parce que onction les autres qui te l'ont ils ont onction la montagne il y a 4 jours. Donc, on a yebe keba bo pesa kana la côté 40 jours il y a montagne nazo robete la bino di solo makambo. Parce que c'est l'esprit maintenant qui guide mes pas. Je ne parle pas d'y parler là parler. J'analyse avec l'esprit, avec l'onction divine. Alors dites-moi Mireille avancez. Oh père. Bino nyonso wana. Lelo bo komisa sila. Oh, yaya na bino na musala ennemi. Pour quelle raison? Qui vous a donné l'ordre de le traiter comme ça? Et parce qu'elle vous a fait quoi? Na mona sila jamais kotanga koma maman Moseka. Ni à maman Milo, ni à Ursule Peshanga, ni à Bellevue, ni à ainsi de suite. Et ça la mate. Soki na zongi lisusu makanisi na nga sima lisusu makasi mingi. Avance. J'avance encore. Ce qui n'a zongi les sous makasi mingi. Avant que Bellevue n'atterrisse chez Elombe, tout allait bien. Excusez. Même Brolong a été. Même Banao ba Yasmine. Même ba ne belé ya simba boyi ba voyager ba bala bazaki na respect na ene na bango na musala ba bengi sila bisalo. Il y avait un respect qui s'est imposé. Si la connaissant le milieu de leur travail, abana ko imposer respect na et ça dérangeait personne jusque là. Avant que Bellevue n'atterrisse na Simba, jusque là les mamans Milo, les mamans Moseka et que sais-je encore, même ceux qui bazaki na keto na motema batikala ozo courage obimisango te. Je dis en si. Parce que jusque là, tout le monde a bazalaka toujours bien. Bien que s'il n'apparaissait pas tout le temps avec tous ses amis. Alors ça ko apparaître mingi na Ursule Peshanga, mais les autres ils étaient toujours en bonne relation. Yebisanga amen, dites-moi d'avancer encore. À quel moment Simba a subi ce choc dans le mauvais sens? Oh, lelo ebomi Simba, au début, il a franchement et sincèrement. Mouta baby si théâtre ya Simba, eza Bellevue. Bolimbi sanga na ndenga mabete. Non, ça analyse avec l'onction. Parce que le tableau est bien dessiné. Simba avant Bellevue était quoi? Il y avait quand même de l'amour. Ate ça qui a semblant so bobengango bongo, mais il y avait quand même de l'amour, il y a semblant, moi respect à semblant zalaki. Bana oyo sima ya makambu ya marche, oyo salamara les 30 jours, ça va faire une année aujourd'hui jour pour jour. Bazalaka na courage ata mukolo moko te ya kotele makolo bana sila na réunion moko quelconque ton eloko moko nding wana. Quand Bellevue est arrivé na Simba, tout a basculé. Ba poupette, ba zali, ba yebi makamunazo loba. Même les décors et les autres les savent ce que je suis en train de dire. Bazoka bongo na bango basaila. Couple kalala, bazali, basaila ka bongo na bango par rapport, se connecter dans l'onction, on va comprendre qu'il y a certaines personnes quand ils viennent dans ton affaire, détruire yango à petit feu, on va réaliser, on te réaliser après. Papa et l'homme a réalisé ça aujourd'hui. Et aussi le personne a réalisé ce qu'elle a perdu aujourd'hui. Mais déjà la bendi bino makolo déjà, Bellevue est kenan. Est-ce que vous comprendre? Soka na bo comprendre, te sanga susu fongo la lisusu. Na beleli yo mokonzi nanga fungola likolo yaya no kisamvula no ya nkembo bakangami bakangwama ebongo to bika mwana kombo na Yesu elikia ya basa
Elika ya bomo ya basanto efani na yo. Bapota ya motema na ngai oyebi yango. Yosimi biyano ya mitunelekela ngai. Kanisa tamo sikato uti ngai na yo. Bambonge mipepe bisobe yolongisa ngai. Ekoma lelo Yesu lingi yotangai wapye. Mokonzi na ngai ya kae. Tomona alele mikamwa na kombo na Yesu elombe telema nguluma. Goliata kwe ya lelo naende ko délivrer groupe Simba ko banda na papa tina mwana suka. Recevez la délivrance et que la révélation entre dans vos esprits. Onction, je viens vous délivrer, vous sortir de ces bandeaux noirs qui a couvert vos yeux, qui a lié vos mains pendant des années. Et je comprends aujourd'hui que vous commencez à comprendre les choses petit à petit. Avançons, venez mes frères et sœurs. Mende l'irréparable est déjà commise. Prenez conscience, mayele wane sunga, pona mikolo etikali na bino na musala, moi ndango, tango moke. Peut-être que nzamba koyoka mawa, celui qui se repent sincèrement, Dieu vient et fait quelque chose dans sa vie. Donc il est temps pour vous, Simba, que sikoyo, bon comprendre que vous avez enterré groupe ya munene ezaki ya mboka na biso, likolo ya makambo bozo muna. Papa moko, pasteur moko ate alobi, ne blaguez pas avec une personne qui a tout à makatu nzamba tika kena ba preuve ya bandenge na ndenge makufa kate atika kate. Mutabongo keba ne parce que azo recevoir azo tambola na faveur moko spécial. Bisonde oyo ba dessin animé. Vous comprenez? Bisonde ba dessin animé. Bisonde ba dessin animé. Basi la wana ba dessin animé. Ma kofi ebetama ba minuke ningana tan motele makaka. So ba kati nzeto no lo na mazo bota lisusu parce que tu places ta foi quelque part. Natindi binobo réfléchir avant que Bellevue n'arrive chez Simba. Est-ce que boyoka ba conflit ya modèle boyoka? Boyoka ba tu ba kaboli na bakan? Mais s'il a été là depuis, est-ce qu'à permettre ma kambabongo et salamate? Nini siko mute sali que arrivé à Bellevue n'a longtemps a commis. C'est la même chose aux alanga pas ya maman nani, pas ya maman vie. Dès qu'elle arrive quelque part, alinga ko s'accaparer chef. Azu chef on a commissaire ya ye. Siko abani siko ko tant alambi azui monter ma chef, alinga bana siko marcher sur bino. Vous allez même voir, même Ursine ne jouait plus comme il se devait tant si la kendaki. Tant Bellevue aille. Et c'était Bellevue par-ci, Bellevue par-là, Bellevue par-ci, par-cela, par-ci, par-là, ainsi de suite. Jusqu'à ce que Nganami posa question moko. Papa et l'homme critère a même la Bellevue na ma famille et zala ya nini. Ce qui a boya ki kozwa si la pona ba raison o bazaki nangu. Akoyo maman seka. Akoyo maman Milo. Akoyo l'autre là Ngambe zwana mususu na Amina. Na bosani kombo na azaka mundu mulaibo. Yé pas ko jouer. Akoyo ba o bazaki ba ancien ya Bellevue avant. Mais vous avez vu l'injustice qui s'est jouée là? Et ça là qui est complètement injuste parce que Bellevue n'avait pas mérité à tant qui était dans le groupe Simba et Rokende, ma famille. Na nenga zoua, te pona zoua c'est la Bellevue te. Azan un jeu d'acteur te ekopé sangana sa ele zoua. Ah nangote. Sincèrement, par rapport à ci là, je suis full level out level. Et comme singa baba, malobezangi. Vous comprenez? Que cette fois-ci, je vais faire des analyses sans que nini. Je ne veux pas t'insulter, je te dis des vérités, point barre. Parce que la vérité, elle a été faite pour être dite.
yango nde boko comprendre que tango injustice ekoti tango mutu moko aye na molimo injustice na ndako na bino ya ndako ekufi nga na mona batu baya kosambela na bandako ya bato aye nga sera en Christ nga na ye kosambela po na bino to sambela po tala kaka bazue na église ba memi bango bayara deux baya nde mama na mission na ndako ya bato sœur mama wana ayokaka so bandeko na ye te ayokaka babana na ye te akomaka basœur wana nde fo baloba bon so babandi kotimbuka na prière na butu bazoloba baprofetisaka ata ya contre tata bongo melati bango babandi prophétie bazokosa mukolo oyo babenga pasteur mususu moko kaka yaka kotala bango aleka na ndaka bongo mais y a une sœur ici bobenga bango baya to prier prière ebandi sœur abambana ana kindoki abandi kotanga misala mabe banda osala po apanzana ndako ekomaki na bakan soki mutu aye na kati ya famille na bino bomona komo kabola ata mwasi bobali to mobali abandi okabola baka na désordre alotya songi baka mosusu ezalaka nango mpena eza mpena logique mais oyo eza komonaki na unité moko boye bomonaki ezokende kaka dans le vide kaka boye faites attention na kati ya makambo wana bande banda tina place ekomi lelo ne bandeli bato nyonso wana banda comprendre te bandeko na nga ni papa Elombe ni toutes ces personnes là ya Simba. C'est maintenant que ces gens ont commencé à comprendre les choses. Ursule aye ko comprendre que songi nyonso batielaka ye po na makambo asiye na sila en comprenant ka perda ami oyo akozora lisusu te l'irréparable aikangi you soki kikangi you irréparable kikang sila bisal lettre oyo akomaki oyo eza lettre ya bamama na regret. Franchement, Simba ekufa banda Bellevue asala apparition ya koma presque na banini nyonso ye na ye kaka nde ekufa na suka no pe panza na pena bien meton ba memi na kati ya ma famille baza wana ba audio eza bandeko ba bolingo ba chara tembe to bimisango oyo tango Bellevue ke na ma famille bango sila te je vous dis c'est pas sila bango ba bandi kotonga. O fozaka comme moi ça président. O fozala kaka biso to wumeli na Simba. Comment est-ce possible bato ba travailler ma makasi na Simba bo bazala wana batikala vide bazo ba mima nani oyo Bellevue. Pendant ce temps-là, na yebite œuvre ni Bellevue a salaka la période ya ma famille on po ba mima etisiko et puis na ma famille on ba phrase o banda loba. Nzamba limbisa ngai na sepelate. Pourtant on zo be mamutu pour qu'elle représenter RDC à l'extérieur. Il faut avoir la capacité à représenter comme il se doit et valablement parce que c'est toute une nation qui est derrière lui. On compte toute une nation à cause juste d'une seule personne qui est partie représenter votre pays. Alors, na trompe, na level ya papa et l'omena ke nango bongo. Français moi comme amburi so makande mata. Na level ya papa Elombe na bato nyonso ya lobi a format mutu pena papa Elemba sepelaka mema pena na ma famille il fallait à la Bellevue pour ata lelo ne to lo bali solo boy Bellevue quelque jouer dans ma famille te pour représenter RDC et Simba te parce que ma famille wana basala ki yango pour na ko représenter Afrique centrale nyonso en Afrique francophone nyonso donc Bellevue a représenté biso na Afrique francophone on a yoka sonia yokisa biso. Et le rodi malonga Bellevue a joué wana. Soma ba pesa ba tableau ti et Simba te batona ba regretta. Mais na level ya papa Elombe. Il pouvait encore prendre peut-être mutu pe à Simba te. Mutu mususu. Mais oya ko représenter biso comme il se doit. Akwa ko zata papa Bodo. Abakisi atana na yebi batu mususu basala ka maman Mbudi voilà. Mpona sila bobendo ko supporter te ko zata maman Mbudi. Kozota mama Mbudi Mireille Mbudi wana abetela biso ma famille on ngeza payer et besi le kumu bino boko melanga na sia soki bino bomona ki makamu nini oyo Bellevue asala ya malunga ya makasi ya bien na ma famille na mona ngote tozali kusoka bimi to bando seka wana ku makambo na yete makambo asila na yete na Bellevue aza consciente que akoka makambo wana te. Alléluia. J'avance ou j'arrête.
S'il faut que j'avance, dites-moi. Nazé, c'est que faut to analyser ba fait, to kenda musique et puis tozo. Yana c'est no boko tana na analyse nanga bozongi langa na ba bongo bochango a. Po ya bango to nga notage. Ya bino na tika abaku kana ba bongo na ye. Abaku mbote nanga lisu na président Yoshua. Mama Katika Nika. Mama Zozo na Inde. Na pesi bino nyonso mbote. To kende progressivement. Na ke kopesa mbote na ba ya ngai. Mon partenaire officiel n'attend kombo te, n'attend te. Na pesi lisusu mbote na Y Abakouk, Marthe Bikindu, chacha la maman de moi-même de tout le jour. Ba wale nga ya kat, ya mo kat ya mote mama Flo na pesi mbote sika wapi ozali, mama Mirose sika ozali bino ba ya ngai, mama Alice Landou de tout le jour de tout le temps. Rien ne change, rien ne bouge. C'est l'homme qui a peur. On est là, on restera là, rien ne va changer. Donc, bongo malé petit rokoma. Ba o musuba linga libanga te na pesi bino pe ya bino. Ba musuba boya pe ba kombo na bonge bima to tsola ka bongo. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette période très sombre de ma vie. Vraiment Nzamba pambola bino, apambola bino, boyebite combien vous êtes dans mon cœur. Na pesi susu mbote mingi na o la muka na tongo mongo ba bisinga mira, qu'est-ce qui se passe na bisende na bona ki ma entre hôpital singa pesa nga ba ordonnance wana za ba ordonnance na pesi maman na ngai mbote na ba rumbuku na pesi mbote kombo kimia nzambe na ngai na zeso nzamba la musela nga batu mo na biso nzinze ko tinga na mutu yemaka mi yebi merci pour na azoba kisi à $300 soki 200 soki combien soki asomba ngonyo so azoa mama na ye mutake somba na kepa mama ni na oyamba mama aoyambanga na lobi mais ngala zanga mama mais mama la ko adopter na nga ye abisinga mayira ba ko adopter yo loko mususu na petit gros bisous à vous. Vous avez été une force pour moi pendant cette période où j'ai frôlé la dépression, où j'ai failli pleurer, où j'ai failli tout abandonner quoi. Mais bozala ki wana donc je continue avec Dieu. Nabino na à mes côtés. Nati ngayo na ye na ja na bougete donc sur total bien importance ya ko mema Bellevue na ma famille ezalate bomoni place nungu ya simbe bandi mabe ya simbe kota wana s'il a déjà complication ça na kati ya sil na kati ya simba bo pesa nga ba pete nini oyo ya ba film Bellevue a joué qui peut me mettre dans ma famille par rapport à ba onyo son atteint ma maman ba si la bisal kuna otie des plans de côté pour y abanda banda na juste qu'on entend ba maman seka ba maman Milo et tout ça là batona baza complexé kanelo komoko leur vrai ennemi o bakenda ko tonga na couze zara Bellevue ezara si la té bo vérifier ba oyebi sabino mamna oloba tango akenda ma famille niveau batonga na zo yebi sabino okokate au supporter mais il n'avait pas le courage et le culot. Bamusuba le baike a comment il moi ça elombe bamusuba raconta oh ba faveur na eto ebite soki nini muto bango babanda ko bundisa ki ye wana nini échange cop wana ebise bino zakaba présence ba mo livre na vie ya Bellevue pour ça ki ngolu kaka ngolu ay ba ko batela te ya ngonde échange bango maloba mais na kati ya mitema na bango ba yebike vrai mutu penza panza bango na simba ye wana wa kota simba dindi méritocratie elongwa to yebaka simba ezaki eloko ya méritocratie faut mwana jouer totali to comprendre to moni pena ki akomeli ba misu bazui mabala ka wana ainsi de suite mais Bellevue a brûlé ba étape et panza groupe simba et ça la keto ça la jalousie si la zalate je vous rassure que si la zalate Baba nanga la ko bonga madaba bundisa Bellevue. Pas maman lifta continue la vie à Bellevue. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui le coûte. Ba bongo ina ba hypocrite na ba flatteur. Tu sais pourquoi s'il vous a appelé hypocrite depuis très longtemps bobo ya ngo boyo ndi mango lelo. En voyant combien boza ba caméléon pona ko flatter. Tango e komi na niveau wana. Batuni so bakomi ba jalelo liste. Na aussi la kanisa yeke point a tchaki na vie ya sila, c'était la fin quoi. Mais or que nzamba lobi ko tcha pointé, tchaka mamola ka virgule pour point et eza domaine en kolo. Nous voilà aujourd'hui. Likambu ya bombole.
eza nini bazolenga baobanga mpo bayebi kaza na baaudio ayebi makambo akobeta lisolo na bapreuve ya les audios elana eza penza pian ya ndenga mokete ya bacomplot esalama mpo na sila ntango ezoyinda ane passé makamba bamarche na bapesa baide bapesa banini na ndenge Ursula atinda Gomez afinga sila bapreuve nango eza soki bokontinue boye tokobanda kobimisa yango mpena na ndenge solo tokosomba yango sikoyo yanga na osomba yango sikoyo yango omoni passage ya bombole esali ndindi bino bomonaka bapoupete na bato mosusu ya simba balekaka bana nyonso oyo bazalaki na kulisa simba balekaka te ces enfants ces jeunes oyo baye na groupe simba sima elles implorent une chose présence ya Bellevue ekasa eloko moko mbala moko oyo ezali kopropulse baactrice baacteur ya simba ezalaka basila mutu bazali bapesa bato baguba ya simba après Ursula ya pusani pembeni ya sila basali duo wana ezalaka na époque epesa ba jeune fille ebele posa kozala moninga na ya pire ba fille wana baye ba mama moseka mama milo banani nani baye bapusani bayaya wana bazo jouer bato bapesa bango posa yango bango wana Gomez mutu apesa posa ko jouer na simba ezalaka sila plein de gens okotu na bango otie micro o ba sincère ba biso ke na ba te belé ba ya simba pona sila si kotan ba bando ya na simba wana ba yeba ke simba ezalaki bolingo simba ezalaki na méritocratie simba ainsi de suite mais ces jeunes lokola ba bombole oyo bango eloko oyo basila bazwi bango baza suna chance ozwango te pona nini à cause de Bellevue yebisanga na avancer so comité na ko avancer te po oyo fola beta ngo 4 épisodes na ye na lobby babombole oyo na génération na bango nyonso na basali ba misa mwana baumeli na simba baumeli na simba omona bango penza te bazo fleurir comme les autres ba jeune wa ba poupette ba nani tito yokita na babombole na ba misusu pe bali na sima ba komi désespéré groupe simba oyo ezalaka na force groupe simba esili force muta cassé période wana nyonso wana ya esengo ezalaka na simba eza présence ya Bellevue vraiment maman Bellevue excusez-moi ya nanga na olobaka vérité na mokisi ozotambola mo fo vanda ko tali baluki tali simo tali liboso tala place yo leki otiki bolamu to otiki mabe po ekolanda o kaka atelandi o lelo te elando lobby combien tu as monté les gens contre les autres bobanda olobaka ezala ko sala maté ba audio bima ba dati ba bima ba Gomez nenga zaboye a regretaka ti lelo makambo asala sila yango moni abendana kena na kwanta tanga yeko comprendre que basimisa ye mama na touche oye bana ko bénéficier na musala na yete Gomez makambo asala e bénéficier na musala na yete atikala actrice nigérienne or que na Nigeria kuna bana ba actrice na bango belé faut pas promouvoir il fallait ça il chant na ye ya promotion ezalaki nde awa na Kinshasa soka aponaka ne okota na buzoba o bakoti ke te pa ya na Ursula nde lelo yo biso nyonso na miso totaka pe commenter to féliciter musala te to motala onka lokanda ko ezika il faut aya ko se Gomez senga pardon pona yebi ke déjà comprenant o comprenez que kasaka eloko oyaki na yo na makambo na yo falo sala ngo bien ba projet na yo kitoko o bengisa ba artiste ba uta abakenda ainsi de suite mais oyeko zwa couleur moko ebomi yo et puis okezwa couleur ya munsi asili na makambo ondimi osala face na moto o nzamba pelisi moto okozika automatiquement tu perds tes ailes tu brûles tes ailes avec le feu qu'il y a sur sila moto asila ekotumba etumba misala ya satana kibi moteki te uta lola etumba bandoki na banganga moteki te uta lola bakomi kobanga na kombo na Yesu bakangi bisaka bakapati wango bakomi mal à l'aise au nom de Jésus mal à l'aise to signé bango mal à l'aise na kombo na Yesu
lokolelia na mon Carmel natelemi na bwaki defi nani aleki oyanga nzambe nzambe ya sila azali te kombo na ye le feu dévorant moteki te uta lola epesa confusion na bango nyonso kibi moteki te uta lola elelisa bango nyonso na kati kibi moteki te uta lola etumba simba na misala mabe bozonga simbo toyebaka nzembo na bonza ni Afrika wani nani ya simba te simba za sundeni yangwana toto mami na fashunani Uniani manena Mtoto mami na fash ezaka yango la na bosa nzembo nini simbe bando yimba bozo nga simba wana ya kala. Aujourd'hui vous avez compris que présence à Bellevue a kiache songi pa ya nani na likundu e pa ya Ursule ta mambo eboti ta ndenge pandi je ta ndenge baby si musala ya papa elombe lelo ndi papa elomba ya comprendre papa elombe fala zaka na moi patience lelo yebona ko pemena permet madame pe mosusu mon qu'il est tout mais papa elomba comment il se rabaisser tellement liboso à Bellevue pour na kaza pemena maman Olive pour na ba faveur moko XY lelo e baby si génération yo setikani ya sima ba baby Gomez atambola po ani azwa nini na simba Gomez ngana tingana yebi Gomez ite na simba na film atamoko te ye moko atalika nde makambo komo kendela comprendre ka je za susute atambola ndake bunda na ye na ndinga obunda wana ba bombole ba génération sacrifiée à simba il faut bando luka ba bimisa mitunde ba bimisa ba émission ainsi de suite après bando sala ba théâtre ba bando benga ba par-ci par-là or que soki bazalaka bien soki simba ezalaka organisé na bato nyonso simba ebimisi mais bano ba jeune oyo baye na simba bamba souffrir te mais azo jouer pas si là azo jouer pas à Bellevue azo jouer pas à Ursule azo jouer pas à Gomez azo sentir que relève vos préparango ndenge ni papa na ngai lombe papa otangi ebele français kili papa na ngai côté wana ndependa au fouté kobota bana c'est une chose mais soko boti bana o tiki bango na mokina bitumba bayoka na kate po bawelela eloko eyebana te papa fasi lisa eloko papa belenga na yebaza ba avant ngala lisa mutu na nga na se il faut na bongisa bana na nga fo bayokana mais papa tiki bana mokili ntelantela on rebenga bango relève na yo bana ba sala ntelantela muna kwena muna mutu ba lobana te ezalaki bien te lingi ezala lengina kitoko mingi soko soki bana osangisaki bango sans pour autant kopesa ba parti pris oh c'est ma fille préférée oh ma fille a fait ceci lui elle vient souvent me faire des cadeaux ma papa mutu c'est un flatteur ba bombole oh baza ba génération sacrifiée à simba ba vrai sacrifié na ba oni so ba na sima po simba eza susu ntina kwani lem susu ki bozongeli pena bonzambe bozongisa pena Yesu na miteme lobi mama nanga guerre da ona pesi mbote kidinda mama prophétesse guerre da kidinda ona pesi mbote bozongisa pena Yesu na mitemba groupe simba bomona mambo etambola parce que place li kundu eza lokwa base po simba eza pasi so bo comprendre te na kita lisusu bien babangi présence ya bombole na TV ba komo menacer aleka lisusu te po ba yebi ke soki et continuer kende ba vérité ya somme ko sopana na internet ndeko bango babangi bombole bandeko ndeko banga bomoni babangi bombole ba komi ko attaquer ye na privé na ba commentaire et tout ça là pour que allo ba lisusu tati kala isui bombole conseil gratuit il est temps pour toi de faire ton chemin maman fais ton chemin ngala kosenga nango nécessairement za na couleur te na yebisaki yo pe ango na kosenga oza na couleur te mais ce qui est vrai dis-le tel que ça est koko c'est la mutu likambo te sala makambo ndenge sengeli loba oyo yebi lam so za heure na yo lam so siko yo za tangu na yo ya kopambwama lam so za heure na yo ko bimisa kombo na misa bato ebele balo bayeba ki yo te baye koyeba na passage émission et il suffit seulement d'un jour pour que pouf mutu ayeba ko exploser et c'est na ba nete ba moite so ba nini te mukolo na se ko mukolo no ekoki donc il est temps pour toi de prendre cette situation à ta faveur oyeba ko sa elango
bon usage pour que yeba ko bénéficier na yo na chaîne non na makambu na yo. Oui die bombole fongola matoi yoka. Il est temps pour toi de tracer ton chemin. Oluka peut-être oyeba na mingi na kati ya simba, oyebi ke lelo na simba yaya osa no loka kiso ya spécialité. Pour lelo comme vitesse YouTube. Si on a simba kuna mama osani. Loba makambu ndenge oyebi. Muta influencer te muta ko saote. Ce que tu connais c'est ce que tu vas dire. Ata ba menation ndenge nini. Luvunu bane loko osala ote. YouTube ya bango te. Il a na poche na bango te. Vas-y di na suki nanu na ozongela